Vous servir, c'est mon devoir, c'est votre droit. Je suis là, moi Betty Massengou, la journaliste internationale et professionnelle, toujours sur Libanga TV. Très heureuse de vous présenter cette belle émission. Tous les plaisirs est pour moi, surtout de vous présenter cette émission, donc de vous servir. Hein. Salutations à vous, salut, je vous aime beaucoup. Salutations spéciales à l'ingénieur Dave Moubama, les papas de Joyce Daveline. Je pense aussi à Noël Kikiani depuis Londres. Papa na Victoria, Noëlla Kikiani, moté mes mamans Titi Kikiani, toujours depuis Londres. Je vous aime beaucoup, de gros coucou à vous. La joie Amado Pichouna, l'hymne national depuis France. Je pense aussi à ma maman chérie, hein, maman Kati Bakisa, coucou à vous. Coucou aussi à champion Kayemeno Bana Blaise Kava Nakata Kenya, à Serge Julie Bindele Nakata Suisse. De gros bisous à vous. Voilà, aujourd'hui je reçois pour vous Gusta La Rosa, maman Azwara Kaka. Donc moi ça pembe Gusta La Rosa Oyo. Azo tabango pandi likolo balobi. Ataba yeye na bango ebele mais ba kokanga na Gusta tepo ba chroniqueuse ya ba santabu ba kome bele na ba YouTube mais ba bi Gusta Ortica la Gusta et surtout na ba chaîne ozo yi ba émission ya Canal Future One et puis Libanga TV Africa promo en tout cas ils ont mal monté hein bon créer pe ba Gusta na bino batika oyiba quoi. Bonjour boni maman Zwaka. Bien vraiment maman Betty Massengou puis mada donc et c'est vraiment yo mono lisusu et ça linga bien makasi babi confinement mais biso to sara musala quoi souka na bisi yo do sans tabou confinement vraiment souka na ebité vraiment to ki wapi na lele on mabe ko mona sou Betty Massengou lisusu moi ça pembe. En tout cas, merci beaucoup maman Zwaka. L'actualité nous oblige, surtout na marambo izo komi la ba artiste na biso, na ba concert na biso mosusu bano bano ba bandi ba monde ngo ya ba émission na ba YouTube ba lobby en tout cas toyoki ndenge Vaché Kalombo, artiste comédien oyo auti kozwa penza masolo ngo amende tokolo ba po bandi pe théâtre moi kala mais moi mikolo kakande ya komi pe na succès surtout na ba pièce azo tourner banzonzingo et kota na YouTube na muso le kana ba chaîne na biso TV ndenge na minute otozo loba je vous informe que Vaché Kalombo azana na parquet ya commune ya Kalamu a viola qui chroniqueuse ya Chic Monde o koma chez Biso TV et pas Mike Mukadi na pese mbote wana za camarade ya Bendicap papa na Fati na Justin mon grand frère nanga na pese mbote camarade ya ba Yves Luamba on a ba est-ce que ba collègue nangai mais baza ba grand frère donc ba camarade ya grand frère nanga quoi. Gusta La Rosa c'est juste une petite histoire yopo yebi ndenge mikolo vraiment ezoloba moi trop na ba réseaux sociaux ndenge garçon wana atela qui la fille drogue na sucré et puis accouché nae et la fille a commis na zemi garçon commis ko wanga na ti e commis ba comme na parquet na minute bazo samba. En tant que chroniqueuse et en plus de cela, aux comédienne, tant que histoire et ça lui non dengeni. Ma Betty vraiment na ebiti. Na ebisa bino ba chroniqueuse baza bandumbati. Et ate ke moi si soka ya lati sexy abandi osala po koti la bino makambo bien mbongo. Azal et sali passe ndinga violé ce n'est pas normal nebiti bato théâtre msusu msusu eza ba moto mtezo sa bino bongo batindi o violé kaka comme ça o matangenge c'est que ba kisi comme na ndinga mabe et comme na ndinga mabe na comprendre tes nini chroniquer za yé asa l'émission ndenge zalara o violé comment o mute ko bebisi makambo eza vraiment risque hein. Mais bah monsieur a que ando c'est plein na et puis banda kala l'hôtel là ba lisu donc ensuite opportunité dans le cas moi occasion moko boye pesa maleka occasion émission et pesa mi ali a profiter eza kitoko te ato bando chela lisu fuya na ndenge moko voix normal oyebi koza star siko osale lokwa bongo hein et ko loba mandenge nini abeti faux place na pena abeti faux ezala raté
ezalaka te falaki atika chroniqueuse wana ye asali émission na ye asali émission asilisi après akei c'est normal li ndenge aza wana ndenge azwi mwa gaz pourquoi soki oza comédienne ou bien comédien ozwi mwa gaz okomosala n'importe quoi ntango viole mwana bato après yo moko obenga susu basoda baya mpo yo yebani c'est ça eza na sens te et un sens te asali lo mo ezala te mais le Congo na comprendre rango pété hein Gusta la Rosa toloba o eza émission vérité polele awa kasha mulangiza la te hein toloba ka vérité rien que la vérité toyoka ki à l'époque oh ça y a violé à kota ti makala ti après comme yo ezalé lango lokuta même mona réseau hein ba réseau Joël Barézo o a violé qui a koti makala et l'on sous ba réseau et on commence sous vaché je sais pas ezaka il y a le kuta j'allais dire ou ezalaka makamu ya solo mais tellement bazana ba parapluie na bango nde ba protéger ka ba artiste wana bon ba artiste c'est ça là elo ça bango ezanini tant amoni akomi na succès dans Monique yi donc soka bengi mwasi wa boya te mais elo mono yebisa monde entier succès mema pina libulu voilà et mema na libulu hein atakutu babi kisi yango sacrifice na lobi te kana kisi na lobi kaka sacrifice donc violer comme ça tant on violer baise non ce n'est pas ça omi kiti ça omi kitise kitoko te pe ya bongo po mona o violer be mona ngo pa nde na yo kama bezi babi mona ngo anazemi mbala moko kutu babi zemi comme déjà 3 mois pour tant ay ko remarquer na 1 mois zemi abengi vaché do binisa 2 mois et puis na minute oti grande sœur na elera yebi ndali ba funda ki na minute zemi comme déjà 3 mois bilo on sou peut-être on sou pe ba finde bo tantara pe ba artiste. Et elle, ce qui fait autant artiste à mon faut un esprit. Vous comprenez? Faut un esprit, bah on a TV ou ebani monde entier mais yo mano calé sont pété. Ce n'est pas normal. On violer n'importe qui te. Em sous-souper ba osala OPG ba tindeli moi si mon carosala ngo. Pour ba sala vidéo. Oye ba te. Et normal te tant fi wana benga ki vaché kena na zemi ndo violer pour moi si wana à reconnaître kazaki na zemi tant oui a violé c'est ça tant wa benga ki soki ngai na zena maela vaché na ngana yebise no to monana sko vaché a saleli ka ki star surtout comme na succès mikolo yo oui au saleli ki star o te na bengo na ba tournage. Sigo lelo azana makala sondeni ba oloba. Mais abomi carrière. Abomi surtout na Congo likambo viol et comme nde mususu. Voilà. Netinga na yebo la rose na ye osala be mission na randi na sara sans tabou. Donc yo longoli mambo sans tabou allez ozi o chelinga drogue o melisinga ina lali o comme mususu. C'est pas normal. Oko violer ba tumusu mais chroniqueuse ou ayo sala émission na yo jamais o salango et na sens te o mi kitisi siko 600 o tiango wapi. O mo kwe na libulo bomi carrière. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Gusta la Rosa, Maman Zouaka. Donc c'est une leçon, hein, donc leçon à tirer. Donc tout tirer leçon bisognon so artiste comédien, ba président ba groupe. En tout cas, boza ba modèle. Bon moni ba makambo eso ko marana ebité est-ce que vraiment épée ça rabatuma espèce exemple à suivre faut izala to landaka no ba papa na biso ba banda ba théâtre kala to yoka bango te oh papa Kwedi oh papa nani Masumu de Brende oh ba qui encore ba papa Kalombo Kadiombo hein Bakadiombo voilà ba msukutu ba kufa ba tika ba zebe ba lobe oh ba sala biloko te hein ba artiste na biso ba bobi ba lobi oyo en tout cas bozala un peu bino quoi hein donc bozala bino tozala batu tosala makam na sentiment te linga moi si ya vision na yo moi so olingi lelo lobi
au bali pe otie na banda lokola ba président Caleb bien qu'il a divorcé quand même alinga ki comédienne na mais abali abotisi epé a honoré hein donc ba président net V12 na pese ba mbote à Londres na moi ciné maman Sisi hein à Londres est-ce que mona ba ya Noël kikiani papa na Victoria kikiani na Noëlla kikiani moté mais maman Titi kikiani hein donc ba mbote belé kuna na Londres donc et peut ça vraiment leçon Gusta la Rosa si qu'on a ministre sur net justice ne la makambo pona yo nani azana raison nani azana tort pona ngai fi wana azana raison mobala komi ana tort ya makasi pourtant ba benga ke fia na bengi na téléphone ayebisa bino ndeza boye tango violenga na komé na zemi yaka to bongisa o comprendre soki mobala yaka babongisi ba sololi o comprendre so moi sinda kenda kemi longolela ona ndenge na ye wande mobali alingaza na raison na minito pona ngai moi ça a raison bon so mobala lobi ke hein to bomara moto nandimi na ngaka sizemi wana na oboko lango a signer sali ba décharge au supportant roti a comme à terme a bota ko cherche moi normalement est-ce que ça peut aller wana ya gravité wana ke na normal wana ata ba konzi ba tchana se ba comprendre kaza artiste mais si qu'on a acteur sali epesa ba artiste mususu conseil donc ba yeba ke non so na sali boeza mabe so na sali boeza malamu si xezo mi mabiso na mabe tant fi wana benga ki efaki ya la kisi ki star donc moi ya wana ezate akeya sotele sous moi si na premier ake funda eli susu na bato ba yeba na wa boka mabanga no fi mo ba koselinga zemi tala boyebu or oyeba oza conscient ya mambo sali est normal en tout cas, merci Gusta la Rosa, to qui na sous émission, mais j'aimerais bien bande kubola na biso peut-être ba musu ba yebi pe vacher kalombo ngote on va vous aider hein to illustrer les bino ba photo nae l'ingénieur Daf Moubama va nous aider les papas de Joyce Davline hein donc azo illustrer les biso ba photo ya vacher kalombo artiste comédien bomo naye botalelo nae bien moto yo ba lobi soi-disant à violer mais makambo ça on a maboko ya l'état hein de tolaka que la justice soit faite muto aza coupable en tout cas justice c'est ça musala nango so qui aza coupable justice c'est ça musala nango et puis bana bongo pe ba wanga na keba pe abota mazuika yo mobimbe oh ponga bandi na mona mwana ngwa kozwelongi ya vache po yeba déjà que kozwelongi makasi ya solo encore il y a drogue faut zoyer penza kasi on est la punition nzambe abete bord tant et longi c'est ça conseil ngana opesa kaka donc ba artiste faut mayele botombaka na ba piège te bokwisa na ba piège te on est la ba piège po ba rotinda mwasi mo po mona na batinda kete ayi asa la volonté ten émission emsulobi reporter le lo mombwe o comprendre aya sale émission na bolingo nyonso a luka mbongo na ina voix normale ale yo violer pour yo za star apoko mo sala neta on peut beba et baby makasi mutu nyonso ma star donc Gusta la Rosa soit star mutu nyonso fois star et un sensité. En tout cas merci beaucoup maman Zoara toi qui est déjà à la fin hein? De gros bisous la maman Solange de gros bisous la maman Bijou Mabuluku hein maman Mabuluku balobi comédienne oh vraiment à simbi masolo côté les phénomènes l'a dit et sobé na PC bambo te belé to beta deuxième émission hein tu vois beta bateni on a pensé à qui ba mama mungala on a vraiment émission moko déjà pour se pesaka bana poto nyonso bana ya Amérique, Europe, Asie, Afrique, Mobimba, ba fan ya Betima Sengu, ba fan ya Libanga TV, Gusta la Rosa, quelques salutations, na ba fan na yo, na ebi ki bazé belele ba yo kaka Gusta la Rosa. En tout cas ba sepelara ya trop pour ça la bango ba bien. Quelques salutations au numéro à contact et puis pour se séparer un dernier message au Europe ça na vaché Kalombo, au Europe ça pe na chroniqueuse wana Zolanda biso.
Bon, bah conseil ezaka ke chroniquer zwana ce qui va chez Achinase donc alimbisa e comprendre atala carrière na e pendenge zali so ba na prison lelo yo carrière et aussi la pour prison za monde mususu donc conseil ezaka ke totambusa vie bien surtout biso ba star to e bato kende wapi moi sinon soit moi ça lingate mobile nyo soit mobile lingate ya ngwana na loba na pesi vraiment ba salutation na ngai na monde entier o balinga capitaine de l'équipe double brassard Gusta la Rosa mama zwaka pa pesaka na lingi bino tellement ya papa nda pesaka parce que azwaka ngana zozwa na opesa pe dona pesa makamu na sanswana Christian Vimanzenza camarade ya Pierrot Kabila na lela bino apo batimba nzamba coiffure wa simba pe la Rosa awasale ba coiffure ezalati na lingi bino tellement vraiment numéro nangeza plus 243 pardon plus 243 98 Bunyango. Soit tu vas bien un numéro Betty Massengo, un numéro Gusta la Rosa. Mais le numéro on a déjà affiché dans l'émission sans tabou hein. Bon, on a changé le numéro mais numéro on a ça là sans tabou batunios ba bien haut. Yango ana c'est ça. OK. Merci beaucoup that's it for today. See you next time. Donc je vous aime beaucoup de Tolobaka. Everything starts with the finish word. Nous sommes arrivés à la fin. Tout commence bien, finit bien. Je vous aime beaucoup. En tout cas, je vous kiffe grave, mes fans. Donc, mes fans, mes fanatiques. Vous avez vraiment ébélé. Oh, biso ezara loko église, donc une église ko sambila tata nzambe. Donc, merci beaucoup na ba fan nanga ba fidèle. Merci beaucoup déjà à maman Kati Bakisa, ma maman chérie, la fille de l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo. Ya linganga na boaka mingi bongo. Merci beaucoup à Champion Kayembe Norwabana Blaise Kava depuis Kenya. En tout cas, salutations à la joie Amado Pichuna, l'hymne national, Mama Sociale. Bah, maman Simbara Fondation Betty Massengo. Confinement si la action ezonga. Bah nana ba orphelin ba olingara donc ba zolela la minute so ba lobi nzambe orphelin zola la nzala. Nzambe pesa biso ba mbongo ebele kara pour to sungara ba no ba orphelin. To ke na otala ba veuve, to ke na otala ba homme de vieillard surtout ba vieillard wana vraiment batu bazana ba hôpitaux ba olela ba malade ba prisonnier pe et là parmi ba projet na biso ya fondation Betty Massengo mais je sais bien nzambe to solola na efara fara a osunga. Après confinement, bon, on a image zalara pour rendre bango visite avec un petit rien que Dieu va nous donner. Torozanga te ko aider bango, ko rendre bango visite et surtout pena ba contribution na bino. Ndenge la joie de Pichou na salaka, ndenge Serge Julie Bindele na kati Suisse, yo e binde to sorola ki et ko sala bien makasi. En tout cas, merci beaucoup à Noël Kikiani, na kati ya Londres, moté même maman Titi Kikiani, papa na Victoria Kikiani Noël. En tout cas, je vous aime beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup à Yazada. Yazada, Mayaba, Mayalou. Yazada Mayalou, na kata Suisse, on a beau frère nanga. Donc, le grand frère de papa Davumubama. Merci beaucoup, Yazada. Na kata Suisse. Je vous aime beaucoup, mes fans. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve à la prochaine. Et abonnez-vous sur Libanga TV. Vous ne serez jamais dessus. Toujours avec moi, Betty Massengo, la journaliste internationale, la femme du patron. Merci beaucoup. Gusta la Rosa, Obosani Moutou. Numéro nanga plus 243 99 35 22 707 plus 243 99 35 22 707. Voilà. Merci beaucoup, c'est le numéro de Gusta la Rosa Olingo Bengae Masolo sopo sepelo balae problème tenga nazana to parrainer garat. Merci, ciao, bisous bisous, au revoir.